Bonjour la famille, coucou la famille, bonjour, bonsoir. Ça dépend à laquelle vous allez suivre la danoise. Beauté, ebele bisika bizubino bandeko nanga. Bozo matresu balaïke bo laïke mission bandeko bo laïke bo partager. Tozo la musa conscience, tozo yeba ba mate ya bazote ya biso. Photo donc ba mate ebele photo comme ça ba analyse. Photo comme lokola ba bandimi ya bere donc tant na ba disciple Jésus. So Jésus a tei ba il dit papa ah yo tei biso boy vraiment to na mas wana to comprendre ki on te to fungola misu bandeko na ngai. Ya on appelle si ba shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel bisika bizubino bobo to bondeko na bandeko ya église catholique. Respect na ba chef coutumier na biso matondo na ba kimbangiste. Vraiment ba yenge na bandeko ya bundu dia Congo na église ya PV ya Longo. Ba salam alaikum na ba musulman. Sans oublier au petolingara mingi témoin de Jéhovah ba décoration abima. Tant on tanga bino boba nyoso abima bozo laïke mission bandeko témoin de Jéhovah bo laïke mission bino pe bandeko na biso ya Ahmed Sali bo laïke mission en tout cas de way bo laïke mission hein. Donc toute tendance confondue ndeko otale mission o laïke mission yangonde ekomatse mission yangonde sangwe ko kende yangonde ko sala makambo ya bien oyo ezake tokozwa solution ya kitoko pona makamba blanche tokoyi kotika ngonde ngwana te ezali tamba ezobima boye. Donc eza ba point oyo makina on justice maloba ya Marcelo eko kangaye eko pénaliser eko condamner bandeko na ngai avant to antokota na kati ya makambo to na ngo lelo ndeko na biso Marcelo ateyaki sur Étienne na kati ya Bible. Bon ateyaki bandeko boyebi Bible eza munene ngai lisolo ya Étienne na kati ya Bible na yebeli yango boyeke Étienne abande kolanda Nzambe akoma ki esika moko boye bakomi koyebisa yeke il faut awanga na Nzambe wana modèle nga na yebeli Étienne ça natanga na Bible. Voilà alors Étienne aboya ki ko wanga na babandi ko bamba ye mabanga. Étienne andimaki akufa ke aniye Nzambe oye abande ko sambela ndepa Étienne aye ko sa nini aye ko kufa nde batobe baba na boyi na ngaba bomanga neti Étienne. Alors Marcelo pe aye kote ya pe biso Étienne alobi boye ke il faut linga Étienne ya vi na yo akufa baboma ye pona yo okoma na prospérité pona yo okoma omata pona yo ozo esika. Donc le quoi neti oza deuxième bureau olinga Étienne neti premier bureau au boma et pona yo ozo premier bureau ana donc Étienne ya vi na yo ou bien chef no musala ozana concurrent mo boye oyoki na musala babi ke kalate ba o matso ba grade yo lobi non chef na nganga ipe na sa nini il faut na boma pour na ngana zwesika wana. Donc Étienne na yo donc il faut cibler donc dans la vie. Donc pasteur Marcelo na mateya wana zotinde tout comme ba criminel. Vous comprenez? Aso tinda biso yango bandeko na ngai to keneka kolobaka ba ame te ya ba ame wana to kenda koloba lobi ezala bongo amen elaksi ezala ndenge ya lobi ya yo kende koloba bato yo somkola balobaki amen bango ba contribuer na liwa ya blanche. Donc Étienne ya Marcelo ezalaki blanche bandeko soki to yokaki mateya oyo bien to koy ko fanda inanete sans to réagir boy makamba Marcelo ngé comme déjà au pesi mbombo boy mais Marcelo place azali azawana donc il y a eloko ezo simba eza ba science na bango eza ba makambo na bango mabe eza bato baso côté là aveuglement. Mais sinon taza mutu mo fu ba lapider na nyoso ezo bima bino mo pe boyo ki mama ye bino susu makamba mwasi na ye wana fiyo alinga ko bala e bima ka pe mukolo blanche akufaka to betaka lisolo mo mwasi wana tala ndenge mwana mobali wana memi basi
mwana mobali wana azana mwasi mundele mais azwi ete pona mona ki mwasi na ko imele lokote mwana mwasi na linaki ko sale complice baboma Blanche mais aye kozwa Aisha oya yebike asaleli ayebi ndenga memeli makambu Aisha yebi ndengi ya coopérer na batu na Turquie ayebi ndengi ba convaincre mwasi wana ti ba boma ye na kati ya abattoir nde bakende ko boma ye donc abattoir ya mama Blanche eza na kati ya Turquie bande ko nanga ibola ike mission bo partager bola ike bo partager na so senga bino to la musa conscience yewa ba mateya ebele soko ki pasteur azote ya mateya mande ko fungola matoi soko comprendre mateya wana te ko kena wana mozindo te mateya esilite ba mateya ezalaka bwakisa mateya wana kozwa kaka kozwa te tozana mateya moko pe boye mamola ngia teyaka ezana ba YouTube ekabola ba mama na bana na bango ekabola bana na ba mama na bango mateya wana mamola ngia betela kango seta lobi ezangate c'est écrit dans la Bible nous dit cela il faut bien lire que Jésus-Christ est venu pour séparer la maman avec sa fille. Jésus-Christ est venu comme l'épée comme le couteau kakati pour couper. Yeah. Ah oui, c'est pas moi qui dis ça, hein. C'est la Bible. Yeah. Est-ce que verset wana exemple la bongo est-ce que bo sambeli le roi de Jésus-Christ a sa koufana atini la biso molimo mo santo est-ce que vous avez prié? Vous avez compris? Ou bien dans le contexte, dans la place version des a, bandana 1, pona ya koma wana, allo bake, mwana fa kabona na mama na ye, tata fa kabona, est-ce que, maman, batu ebele, bakabona na bana na bango. Ayo ka mo foti muke, allez, mwana boy ko sambe na komba, babengani na ndako. Mwana monike mama nanga alingi combattre mama même ba dirigeant ba de kona bango bolingi combattre couper l'épée tala ba délinquant nakata kisasa ne bakoma ba délinquant yaya yo bengani mwana pona aso sorti ndeni nakata kisasa ala la wapi awa na poto bengani mwana akeni ba assistance sociale akei place à kokenda ba station sociale ba opese sika kola mais na poto et puis bato ba landela mateya wana bato kisasa na ba o ba landela mateya Marcelo Etienne bato ebele ba bomi bato na kisasa ba bomi ba chef ba bomi ba mbanda ba bomi ba parent Etienne nanga exactement mama nanga papa na biso akufa atikela biso héritage mama biso nda kala ke héritage wana abomi mama abango apesi mama abango poison yepo na zoba bien akomi yaya nganzi abomi Etienne po ani balobaki boma Etienne yaya bola ike mission to landa na bokebi nyonso toko landa yango toko relanda yango mateya Etienne bandeko yangwana mama ya Blanche boko zo mateya wana bole kisango te ye moko pa lobike Blanche azalaki Etienne pasteur Marcelo zana na bengu na nde na benga kayo Marcelo est-ce que oza songi place wana yoza eza pona yote parce que batou bazaka na ba maison na bino wana bazaka bilobela neti yote oza na secrétaire ya makamu na bino. Comment tu viens nous dire vraiment comme ça? Oye na yo penza oye penda mtu akufi ote kote ya mo le 7 Marcelo tia otei mateya wana le 7 juin Blanche akufi soki le 11 na veille wana o Blanche akende yo tei mateya Etienne nzambe na ngai
Blanche ko ba longo la kiye. Donc Blanche ba boma kala je crois spirituellement. Wana to bandoko mone zala ina ngoka corps izo tambola. Na veille wana. Je crois wana Blanche a keité. Blanche a voyagé qui vendredi. Et vendredi ba zaki na fête. A voyagé qui samedi. Hier côté à matin wana balobi eza les 7. Toke musika te. Totalement les 7 yango ezaki datini. So ezaki dimanche to yebite. Ba calendrier awe comment kozongisa biso okokende kututi omoni na date obotama, mukolo botama. Oye calendrier. Marcelo. Na calendrier na na bona ngote zela. Le 7 juin 2023 posé là. Au 25 au 24 yango juin le 7. Quand c'est le 7 juin wana ils allaient qu'à vendredi pour nangai faut ils allaient te yango le 9 dimanche mais balga te yango le 7 bandeko eza intelligence artificielle te c'est Marcelo nda te yaki yango tolanda on a boké binyonso yaya soki oyoka kiango te landa partager mission bandeko na ngai et au sala kitoko makasi bo partager émission et au sala bien voilà tozo kende bolanda na boké binyonso to développer les cambo et ça pas si n'enviez pas les autres. C'est Marcelo aussi qui a dit ça. Boyebite couronne wana muto azo latango oyebite place wana yaya même na ba youtubeur na ba youtubeuse n'enviez pas les autres. Oh yeso ka koti atala na TikTok makasi yo yebite soki akoba sukula e wapi yo yebite soki asala kanini na senango emsupe akinanga nganga te mais asombaka na ye ba view oyebite donc n'enviez pas okoya kodoka pamba yo obele landa place yo mo muke na ozozwa yango na kaka forger bande kongala banda ko yebisa bino de konanga soko lembi musala na sozo sepela ngo lisusu te longwa kendo sala formation mususu te nga banda ko te ya bino nga mama la danos na yebaka te ke nga moko pe nazo miteya noko tshela bino nazo sabino bosala formation bandeko nga bando yeba te nzoka ne nga moko pe nazo miteya nzamba yi ko préparer o mo biso ndi to akabana nzambe biso ndo toteya kabina busolo bondimba kate ya olo ba men bwa ko bo benga kata mama la danoise ozo pesa kata ba dim na yo obiki na o lia ba dim ya mama na nga kutu bato na pesa bino conseil ebele bozwa misala bolanda botika misala pamba mais tam komo bo benga ngate bozwi dim boko pesa ba pasteur escroc nzamba ko tuna bino pona ngam na teya yo soki na te yo te likambu moko ela musa yo vi benga mama la danoise pesa idim bozo boka bambongo ba dim na mena mabanga soki moye ye kauki yaya mama la danoise buda anukela yo libala yaya lelo za na mobali ososepelo boti bana. Donc, dim na yongate mna oliamo. Vraiment, on peut dim ko, ok, ipe, na libana, ok, pe sa pasteur. Nga na ope la binoka, bino tout ba bénédiction. Mais bon yeba ke, bozo boa kango na mabanga, ou bien na banzube yaya. Tango banzube kotobo, ekotomboka. Talibino. Yaya token. Bozana nous comme formation. Ngala bado yeba te. Mais lelo nde bo mama la danoise boy. Na ko yana ona yete. Na bandi loko babengi formation. Yamwana bo mona nga mikolo yo. Na ko donc bon déjeuner. Banda na kata mono na pozo dans un musala na kataka bon déjeuner. Nandene na bandi courboy. Bon déjeuner et ça non suspendu. Pour na pe na
tant comme la stabilité moko bo nazo luka malgré formation nanga nozongi la bon déjeuner fona banda suko lamu sabino bande ko âge wana boki par âge te tant oyebi ko zotala liboso na yo nazana na 15 ans de carrière ezawate nazana 13 ans de carrière ngana kute na mosi mo na formation aza directrice azana 69 ans nabi nkakutu non kita solo yango donc même pas non nazana leki nabi mais j'ai encore la chance d'étudier de faire une formation et formation 1 mois hein. Il y a 2 mois il y a 3 mois il y a une année de mine de quoi 2 ans yango no sala no ke classe hein ndebo omona ngabo na uti formation ngom ko na kosilisa yaya botika lo lendo nini wana lisusu na sala formation na mimatre na koti na formation cuisine lelo na ki na formation mususu na bobi na secret formation na ngite boya o tricher bino mais non yebsa bino cette vidéo met en clair les sombres motivations oh linga na tricher o komelinga la na zi poza ninyo o sala OK boyoka de son discours. Cette vidéo met en clair les sombres motivations qui ont conduit Marcelo à ordonner le décès de la maman de ses enfants, une réalité accablante. La première partie est extraite de son discours prononcé le jour des obsèques de son ex-femme le 18 juin 2024 et la dernière partie provient de sa prédication qui avait pour thème le destin d'un géant, prêché le vendredi 7 juin 2024, la veille du départ de Maman Blanche pour la Belgique. Dieu ressuscite les morts quand c'est sa volonté. Mais quand ce n'est pas sa volonté, Étienne ne ressuscite pas. Mais Tabitha ressuscite. Blanche et Étienne. Blanche et Étienne. Blanche et Étienne. Rapport nini na otela binongo mobimba ezaline entre Tabitha na Étienne. Rapport nini bande konanga na Bible, rapport nini ata ba le Bible ngo eza mozindo ata ba le ke million de bomela ba roulo a Bible. Rapport ni ba pasteur boya bo benganga ba pasteur bo ba commentaire. Rapport nini eza entre Tabitha na Étienne. Tabitha akufi azaki motema malamu mama malamu azaki couturière azotonga bilamba ya baboye oyo asali ba crochet boye azotonga ba robe descente abande pe kokabela batu so pozangi oyo atongi ba puto ne zotika la bandamu ndambu wana nde tokenda kotika akangisi kangisongo kizoba zoba atongeli batu. Tabitha kufa ata kufi mama batu babandi koyaka na bilamba Zambe yokela la mawa Zambe yokela Tabitha mawa la musa ye lambo yo mtatongaka jour zakaka mutakala Tabitha tatongela ngelamba oyo mama batu balela Tabitha sa nini asekui Nzambe asekui siye parce que batu bayaki na témoignage. Ce que maman Blanche a koufi, tout le monde a ta corte. Tabitha tout le monde qui corps et la liwana. Ok? Biso to batu bandi kolela. Maman Blanche tout le monde a ta corte et longité et l'autre côté le quoi papa wemba na kata cimetière na kata cercueil. Si ko batu église wana balinga bana musendeni. Balinga basabela ndeni, balinga baloba nini? Ate ki biso so ina na mobile na ngaye yo de mama to barolela ndeni ba omona kutu muntu na sekete ba jiwana bande ko nga bo salaka ya ko bomba ka batu na kata seke elonge mona na te soki bo selela ngo pourquoi fa batu ba mona yeyo alali baleki mais na so comprendre ba jangote siko Étienne
Etienne kutu wana nga bino pe boko komina nga mala dona cité ko to no lobi panga na otanga na ngona Bible te nga na olobonga na yebi nga na yebi na ba Eve Etienne te na yebi te soke Etienne banda osa nini na mukiliu ko nga na bika ke abanda obanga nzambe mais ok Etienne banda otumla batu bandaku Etienne bandi ko azaki cordonnier mukolo Etienne akufi batu bandi ko ya tala sapato Etienne atongaki na mona te Etienne babamba mabanga Etienne akufa na yebite so basambelelaka batu basambelaka Etienne alamuka na yebite mais lelo aya lobi ke mwasi na ye azalo kola Etienne basambeli asambeli loko Etienne asekwa kite mwasi na yepe azalo kola Etienne yango pe asekwa te wana explication pona ko kode biso ko bare biso mais to ya kokanga ye Etienne wana ezali nani moto oyo awa sali lokola atia Tabita pona to comprendre te bango na monde na bango ba mema biso bongo ba mema biso mame to comprendre te ambrouiller bango bazalaka bazoba ambrouiller bango bazalaka mayele te ambrouiller bango ba ko banzinzi non lokuta ata embrouiller biso lelo lobile to kovandelo analyste obimisamu awa memi biso atie à côté si Tabita embrouiller biso awa Tabita aza incomparable na Etienne parce que a tongelaka mutatanda kute azalaka cordonnier te azalaka menuisier te asalaka eloko te batu balela pona komba Etienne mais Tabita a fait des œuvres o ezaki ke yaya ko kanga mutu nidité azale lamba te ko bzwa mutu azana ndaku te o loger epa na yo yaya ozana mabondeli ozana mapamboli to landa ne zappe pas no chela bino ngo pe mo bipasa ko réponse oui kofio ko sanya bozela boyebika awe bozato yoka. Cette vidéo met au clair les sombres motivations qui ont conduit Marcelo à ordonner le décès de la maman de ses enfants, une réalité accablante. La première partie est extraite de son discours prononcé le jour des obsèques de son ex-femme le 18 juin 2024 et la dernière partie provient de sa prédication qui avait pour thème le destin d'un géant, prêché le vendredi 7 juin 2024, la veille du départ de Maman Blanche pour la Belgique. Dieu ressuscite les morts quand c'est sa volonté. Mais quand ce n'est pas sa volonté, Étienne ne ressuscite pas. Mais Tabita ressuscite. Blanche et Étienne. Blanche et Étienne. Blanche et Étienne. Je prie que Dieu te suscite un Paul qui va tuer ton Étienne. Paul tuera ton Étienne pour que tu entres dans ta destinée. Ton Étienne, c'est quelqu'un que tu aimes. Ton Étienne, ça peut être le confort. Ton Étienne, ça peut être ta réputation. Ton Étienne, ça peut être quelque chose de valeur qu'on t'arrachera pour que tu te détaches. Bientôt, ton Étienne mourra. Bientôt, Paul viendra. Il te tuera, ton Étienne. Car ta destinée est plus grande qu'avoir Étienne. Le salut des extrémités de la terre sont plus importantes que la vie d'Étienne. Et Dieu sacrifiera Étienne afin que les extrémités de la terre soient sauvées. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Blanche et Étienne. Excusez-moi de parler comme ça, il y a le retour qui n'est pas bon. Afin d'éviter toute accusation de manipulation ou d'usage d'intelligence artificielle pour prêter à ce monsieur des propos qu'il n'a pas tenus, je vous partage la source officielle. Donc, comme vous pouvez les remarquer... Parce que bino, comme ba conseiller makambu, intelligence artificielle, ba changer mungongo na e, aloba ki yangote, yangonde komo bala cheli bino, bokene na mateya. Oya Marcelo, soki bo koti bo azo expliquer bino, place ni bokene kozwa mateya oyo. La vidéo provient du site de l'Église de la Compassion, églisedelacompassion.org. Rendez-vous dans l'espace média
à la page 28 et vous trouverez la vidéo en bas de la page. Donc, juste en bas de la page. Et la vidéo s'intitule « La destinée prophétique d'un géant ». Vidéo enregistrée vendredi 7 juin 2024. La destinée prophétique d'un géant. Yaya, soki olingyo mata, fobo Etienne na yo. Etienne e koza la mbongo, e koza la mobali na yo, e koza la mwasi na yo. Et puis ye moko mukula matanga, aye kolobaki Blanche azali Etienne. Mais ce qu'on peut a mona keto comprendre angote, a koti si tabita na kati. Bande kona ebite, Paul wana ya zolo ba Paul. Ba Etienne ango baza rebelle na Bible. Bande kona otu na po anga na tangi na ngate na tangi Bible te na se ressourcer kuna po na yo kobete ya bino lisolo Etienne. Ezaka Etienne onga na yebisa Saint-Esprit. Ye wana kaka Etienne wana, nga na yebe Etienne mi balete, nga na yebe Etienne babomai na mabanga. Baba kima ya kombike Paul nda boma Etienne. Paul tuera Etienne de ta vie pour que toi tu sois sauvé. Hein? Ye Paul wana boma ape bato. Paul. Ah, ya solo. Paul a boma que Etienne. Côté on a raison. Et yelinga na mutu. Paul azalaka nano yebaka nzambe te. Donc Paul azalaka parmi bato babamba ke Etienne mabanga. Mais dikam metabita na kati ya kosa kuna. Paul bande ko boyebita mu. Abandolo ba Paul nga na esprit na nga nazoka Paul te et yelinga ka siko na ko comprendre. Nga bande ko yoka lokola Pierre apôtre à Jésus. Mais Paul, oui, azalaki parmi bato babomaka Etienne. Mais tant que on a tout qu'il est tout le banal bien. Il y a bien botanga théologie. Est-ce que Paul tanga bomaka Etienne? Abomaka Paul na yose au récit. Et Paul abomaka Etienne. Donc moi si à Etienne. Tant Paul a koufi, allez moi si Etienne a suivi ou bien bande ko Etienne. Donc Paul a tué non? Paul a bomaka Etienne parce que bande ko linga bato bande ko kolanda maloba nzambe te. Mais c'est l'autre oza lokuta na mateya na yo. Oza lokuta na titre pesi. Oza lokuta moko. Yango ba titre na bino e utaka na monde des ténèbres. Ba titre lokuta. Quand Paul a tué Etienne, c'était pas pour que Mouta azwa gloire. C'était pas parce que Etienne Azaki kanga mutu moko boye et puis azwa gloire, non. Si yemoko Paul abomaki Etienne, akomaki nani? Akomaki chef parce qu'abomi Etienne ou quoi? Maintenant toi l'Etienne de ta vie, tu as vu que c'est ta femme Blanche. Maintenant, gloire wana yo mati. Osuki wana ou bien okoluka su Etienne mususu. Etienne Mbalo Marcelo et ozala nani? Et ozala nani? Parce que Paul na yo wana nanda kuna weza Aisha. Aisha nde Paul bobomi epona babo mata. Et puis yangwana na ona mona tata moko te akufeli mwasi, abali mwasi mususu, akei l'église, a présenté mwasi wana Blanche alongwe na ete. Blanche a koufi na ete. Misala Blanche e koufi te. Mais continuité de ngai na ke koza la continuité. Il y a des faits moi sinon li boma oni. D'abord na ndako bwanda ovanda na okota te. Mbeki bwanda olala na olala te. Ba lutu na ba sani na olia te. Oko bimokotika nyonso. Ndem souda ba kaleso su bwanda olata na ye. Rien. Oh, y'a nga mutakala to bandia zéro. Allez, suko yo. Oya ko ye balabatu ke. Non. Ne bo mo na la danoise. Aza continuité. Papa. Y'a neni. Ozo mone. Y'a bo fungu la misu na ba église. Bo landaka ba concordance ya ba parole. Bino bato bolinga ba YouTube te ba TikTok te boli koka ba conseil te boko kufa lokola ba mouche mbatu muso kutu ngai nga ko critiquer ba pasteur te ngai mama tozo critiquer ba pasteur te
mais dans Zamba ici biso toza na droit ya kosala jugement na moto nyonso azolo bakazo na komba Jésus eza na 2 Corinthiens 5 kuna boke ko lukango bino ba bolanda ba verset. Dieu nous dit on doit se maman mon Dieu ça a pasteur il y a aussi des faux. Tant ba faux billets dollars ezali na vrai ba pasteur paye faux bazali yaya yo ko tia bomoka nyeso na kati ya cadre moko ale bozo kende bozo tambola kaka dans la fausseté devoir na pesi bino so boke de ko beta vie Etienne soki bomoneki ke tango ba bomi Etienne Paul amataki alongwe caporal akomi général boye ko koma na commentaire. Et puis na ebite banani basambelaki Etienne pona se kwa mututé Etienne babambe mabanga tia kufi na désordre wana batruki bakimi bakima po Etienne atikala yemoko na nenga pola wana nena sambelaki. Donc toi Marcelo yo sambelaki no blanchité ce qui peut Etienne eza blanche ndenge yo moko lobi na munoko na yo batio mai na munoko te nazo comprendre peut-être blanche mwana mwasi Etienne mwana mobali le quoi ka Etienne ngo ba kombango le quoi komba mwana mwasi ocha Etienne batie peut-être Etienne ba ennemi balena donc le quoi yo bomeli biso au blanche comme Etienne non ça la malobe maman na nzamba lola bandeko babi yoka kaka ba amen siko pona aussi lisa no chela bino sa commentaire toke luka mususu yaya Etienne baze bele mama bokende kotanga Bible place Etienne botala bien Paul tanga boma ki Etienne na mabanga wana babamba ki ba belé ceux qui avaient des gens ba ko sambelela ye pour Etienne na lamuka 1 Dede est-ce que nanya mataki grade na Bible babiki amataki tanga bomi Etienne na ye wana amati grade ye Paul kutu tanga masumu azala bekai na miso nde Matthieu akuta Paul oya mabe wana eza kutu Matthieu kote en église te le to koma kote Matthieu Paul tanga komi na bolamu yoye la biso Matthieu mabe wana ya Paul abomi mutu donc yoza kuluna yoza pe kuluna ba kuluna to so mona na Congo wana yom to former bango oza kuluna pour les gens normal te. Comment tu peux dire des choses comme ça? 7 juin 2000. Et ça a pris, je vous présente, et ça a pris beaucoup de temps. Et ça, je vous présente. Find après les secrets. Oui. Hi, I'm Nicola and I've just won. Na longola ninyo azoluka on a mona ki ezaki bien mais bungi na wa be ezaki clair sans commentaire kitoko en tout cas ça pas sina ma bande ko na ngai Bible oyo bozomo na Bible oyo e bomba makambo ebele bozana na bandela osusu oh la so ite to bandela ka oya kalo tout kaka sans commentaire mais bozela na to luka so pe na monya okate ande ko za passe na mawe na ko ezani to kana Amen. Et m'a rendu. Ande ko za passe très difficile za passe na mawe voilà. Voilà. Bon, na zongelika on a analysé bolanda mo sans commentaire na ngai, bolanda on kana bokebi nyonso parce que wana beta na mona ki on ezaki na capturer on était
Zaki très bien qui tourne à sepela na makasi. Boto kaka o. C'est de la maman de ses enfants, une réalité accablante. La première partie est extraite de son discours prononcé le jour des obsèques de son ex-femme le 18 juin 2024 et la dernière partie provient de sa prédication qui avait pour thème le destin d'un géant, prêché le vendredi 7 juin 2024, la veille du départ de Maman Blanche pour la Belgique. Dieu ressuscite les morts quand c'est sa volonté. Mais quand ce n'est pas sa volonté, Étienne ne ressuscite pas. Mais Tabitha ressuscite. Blanche et Étienne. Blanche et Étienne. Blanche et Étienne. Je prie que Dieu te suscite un Paul qui va tuer ton Étienne. Paul tuera ton Étienne pour que tu entres dans ta destinée. Ton Étienne, c'est quelqu'un que tu aimes. Ton Étienne, ça peut être le confort. Ton Étienne, ça peut être ta réputation. Ton Étienne, ça peut être quelque chose de valeur qu'on t'arrachera pour que tu te détaches. Bientôt, ton Étienne mourra. Bientôt, Paul viendra. Il te tuera, ton Étienne. Car ta destinée est plus grande qu'avoir Étienne. Le salut des extrémités de la terre sont plus importantes que la vie d'Étienne. Et Dieu sacrifiera Étienne afin que les extrémités de la terre soient sauvées. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Blanche et Étienne. Excusez-moi de parler comme ça, il y a le retour qui n'est pas bon. Afin d'éviter toute accusation. Marcelo. Koloba mukolo nezaki loko ameti ete Blanche et Étienne. Blanche et Étienne. Parce que je venais. Blanche et Étienne. Eh my God, Nzabalola. Marcelo de Makam. Bande koba bolingo. To suki wana pona lelo. Histoire Étienne. Et sali somo. Et zo kamu sangai. Étienne donc tia bomaka na ye. Azakane ko boma batu wana. Nzoka ndaka ndako boma ne batu na koza bien. Pona Marcelo. Donc nal bata Étienne na batu. Nenge Paul azakine na nwana yebi ne nzambe te. Tokolo bandiki bakulu na musupe ba boma na bango batu. Pona Marcelo eza nango bien. Parce que Paul ayebaka na nzambe te tanga bomaka Étienne. Comment tu causes neti to zoye lokola guide moko boy molakisi nzela mutu moko boy bande kuna ngai bola ike bo partager mission et partager qui ne type Maman Blanche a fungola misu yaya a fungola misu eza normal te bande ko salinga nzoto malili ba émission tant to zo saka ba analyse ezo bima boy vraiment ezo lekela biso bandeko ezo lekela biso makasi yango bino ba mama pasteur nazo bisa bino butu na moye bo vandi kaka nye bokangi minoko bozo bundela ta Blanche te bozo leka te bozo bunda te etali bino bo banda ko kufa moko lokola Étienne mibali na bino balobi ke Paul wana komine mutu malamu donc Paul oyo azalaki assassin biso suko tozwa na biso ye tozo na biso ye o ezani zela donc biso tozo na biso ye tozo na biso sikoyo ole tozo mutu oyo azali na mutu oyo awomela biso makambo malamu te tozwi na biso Paul akala Paul oyo ayebi ne nzambe te bandeko eza pasi voilà. Na komi na souk émission botika la malamu nzambe a pambola bino na kati bandako na bino wana mama leki na mlola danoise formation sur formation ba classe eza na âge bandeko nanga tango moni ko tika na ba 15 ans de ba 20 ans ba 15 ans na yo pona ozwa pension yaya ozanga te belé lisusu ozungusano su ya kitoko okufi na gloire donc formation de makambo ngoyo yipsa bino formation ni na osala bakala mingi te soko liko contacter ngai bandeko nanga
et comme après 18h. Après 18h, au béni maman la danoise, na 0044 74 38 03 16 23. Au Zwingaï to sololi. Ba poini to ko solola, si vous avez besoin de conseil, au béni maman la danoise, nous peut son conseil. Nzambe a ozangate a opé sa biso maele. Ozape na problème ya mobali, o luka mwasi, ya o luki, oke na ba église, o gêné, o lali na ba belé, o lamuki, ozozwa ka mobali te, mama ozwa mwasi te, tika komoni sa ba panzi na o pasi. Benga mama la danoise, toko traité ka na yo, ozwa mobali ya chitoko, ozwa pe mwasi ya chitoko. Omoni ke nga na poto na wako somba lupangu te. Na moni ki lupangu na somba ngo kaka ça reste que 2 minutes, tu peux descendre si tu veux. Na somba ngo kaka na Kishasa. Oza bienvenue, tu viens au sombi lupangu na o bengi pe mama la danoise. Na même numéro tote ke lo lupangu ya chitoko. Okomi mama lupangu ya chitoko. Voilà, mama le ki la danoise. En tout cas, botika bien, s'il te plaît, maximum de likes. S'il vous plaît, je vous en supplie, ma terre, oyo et panzana, et comme la famille à ma blanche, balam sa conscience, yo balam sa conscience à partir à l'élo, ma terre nin tozo yoka, mais maman et papa na biso, pour na to chité, adbande ko sa biso déjà, ndeni ni, atchaki déjà blanche na battoir, ba olu kaka ndeni ni, ba bamba et marteau, mais to mande ko comprendre. Jo pas koufaki aebisi pe biso. Avant pas koufape, alobi na biso yazaki na 7e niveau. Maman Blanche yazaki na 2e. Donc ba bomi e kuna tamso alinga ko kaisuta mata 3e na 4e ba bambi ki bota Maman Blanche a koufi. Bando nanga se pesi passe na mawa. To landa makamba mibali na biso nyoso baloba ate. Wana baloba ka mwasi mbali aza ya wana foto la kamuna lisu moko ya mayele tu mobile azo ke nona makambo mabe zate ya pas de un so pas moni le qui azo menacer yo divorce kombo na batiango, donc il faut ezala pe ozala ba to pe ba okota na divorce pe ba ozala, donc koku fate pona Olanda makambo mobali ba rite na ba rituel na ye ba kisi na ye non ba msu mobali no yi ba kale. Yo ku mobali na chaka bachoko yo banda ota bachoko te lo yo poko makamuta bachoko ovanda te mobali akisa bien yo beti ba caché lelo mobali akomia ilungine kubi e beteli akezwa basio bilunga ngebungebu keba keba na conseil, OK, pona makambo etienne wana eza normal te. Paul abomi etienne pona mwasi etienne mata niveau bien de oh babo non on ne peut pas tuer quelqu'un non gaza kuluna te mate ya wana ni les sans effet botika malam ebele a olobeza to sololi like partager mabale kinabino la danoise bye bisous.